Mbote na biso nyonso bandeko nyonso o basepela ko s'abonner na Maman Lorraine Mbala. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Laisse que la paix du Seigneur soit votre partage. Yambona banda tozong samatondi pa nzakumba. Seigneur to pesio merci pour na grâce au sali biso ya kozana bon moy. Pamba te ba o bakufa ba o bakufi to leki bango ne lokote. Soto za bon moy ezaka ngolu ko ute pai na yo. Yango na lobi merci pamba tozo le mbate ko batelanga pe ko batela famille mobimbo pesanga na kati na internet tika kimia na yo pe bolingo na yo ezala partage na biso bolamu na yo etika biso ta mkolo moko te eza na biso mikolo nyonso na kombo na Yesu amen. Nzamba lola apambola yo abakselanga yo mikolo ebela en tout cas to s'abonner ou aimer ou partager ceux qui ne s'abonnent te na bondeli yo ou s'abonner, ou aimer, ou partager parce que vous aurez un plus dans la chaîne oyo, puis vous porterez un plus dans marambo nga na lobaka. En tout cas, tout s'abonner peut ça chance. Na ebali na nga internet c'était mais grâce na yo okoye ça pe ki nga lelo na ebala na internet parce que na lobaka makambo solo pe na lobaka makambo yo et pe ça biso mayele. Émission oyo soko sepeli nango au partager parce que makambo na loba lelo est vraiment très important. Et resunga onde kolanga mwasi et resunga onde kolanga mobali ozo mayele na vie pour lobby o se retrouver pour lobby o sepela nazana koka expérience na ngina sana biso partager ngo oza jamais dessus oza jamais dessus. Parce que ici, c'est la femme sage. Femme sage, aza mutoyo, aza na ba révélation, ainsi dit l'Éternel, et puis ça qui est ba révélation, puis ba créativité, a comme a musika. Naza na coca, naza na mai. Naza na coca, naza na mai. Il y a beaucoup de gens auto vivre le quoi coca. Tant on vivre le quoi la coca, on a la vie moulaïté. Tant on vivre le col la coca, en tout cas, au tika lo zala rester na mokilio. Parce que tant on vivre le col la coca, au bando réagir maramka le quoi coca na réagir saka. Au bando sa makambo ka coca salaka, ezala trop tard. On se retrouver seul. Mais tant on bika le quoi mai, yaya, osa vie meilleure. Osa na vie meilleure. Tant on bika le quoi mai au kende musika. En tout cas, ceux qui se retrouvent dans l'émission Oyo, partagez. Ceux qui se retrouvent dans l'émission Oyo, tindela pe bande kona yo, to sungana. Parce que diable a fungoli ma papu na ye. A fungoli ma papu azana posa kenda faire ye morote. Alinga kota li felo da yo ntozo landanga. En tout cas, yango na ye. Pour na sauver yo. Pour na sauver yo. Lobby. Okota li felote. Ngape. Ce qui le lot ozo bika na makola nzambe po to banga li felo. Pour surtout bando banga li felote. To osana ba vie otoza ngote. To bika nde to bika boete. To linga biso to koma ka vi wow. Ce qui to banga ga lol. To banga ga li felo. To bika o to bika po to boy lobby to kota li felo. Tolingi lobby bokonda nzambe okuta biso na position malamu. Et okuta biso na position malamu. Réaction nini biloko epesaka. Réaction nini biloko epesaka. Ndeko langa. Kanda. Esalisaka mutu biloko, esalisaka mutu makamboyo na sima ayo regretter. Yaya, ndeko landanga. Esala mutu aza kanda lokwa nzamba ate. La Bible nous dit, il est là la colère et riche à bonté. Il est là la colère, mais ce qui s'est manifesté, colère n'est pas na yo, au vivre té. Parce que la Bible nous dit, le salaire du péché c'est la mort. Si ko banda otala masumu bonyo sali na sena moyo. Mais nzambe kanda nezaka la epa na yo. Mais yo, so muta sali yo mabe, en tout cas ngana eti liwe kabola biso. Ngane to solaka tina liwa. Na liwa batu basola te. Kufa tango yaka elobaka te. Pe la kakate.
Toko tali ma bebonyo bando sala nzambe na se na moi oyo. Soki nzamba a bien réagir yaya ozana bon moité. O vivre te. Asalanga mabe ngala ko solliciter na vie. Asalanga mabe na ko pese mbote te yaya. Yo moko banda ko tala mabe bonyo sala nzambe. Oza mwasi bazemi bonyo longola. Mais okenda pe église osambelaka. Ozanga pe akolia te nzamba olimbisa yo. Oboma. Biso to mona galisumo mukene munene. So na bomi bébé, na bomi na ngate za makila yaya. Na yo mto bomi mutu munene na telemi. Na yo mto bomi bébé bo aka ndenge moko, bo tangisi makila. Siko tala bato yo boma. Nzamba olimbisa yo. Puka po yo lingo limbisa ndeko wana. Tango asali yo mabe balobi te ke zongisa amitié na ye. Me limbisa ye. Bokute na nzelo pesi mbote. Kozonga na te apesonde mayele longa nyobika na ye. Puka balobaka malamu kutu demo na yebi ke anjo nga na yebi te. Totala ba réaction biloko ezo sala. Na bandi na mai. Na bandi na mai. Yango. Na bandi na mai. Na ningisi ye makasi. Na ningisi mai makasi. Tala mudel mai ekita. Ekita la kande réaction mai esala. Mai ngweze ekotonda na ningisi yango. Na ningisi yango pe makasi. Ko ningiso na ningisa. Eza ba problème o ba lukela ka biso. Oyebi na moyo yo muta ko créer likambo salité. A créer likambo salité oza innocent. Oza innocente. Yango na oningisa. Et c'est une réaction na yo. Kita no malembe. Kita malembe. Kita pena malembe. Parce que quand des ali sumuté. Ko silika ezanango li sumuté. Siko loko koma ali sumu malobo mutabimisa na se akanda. E kangelo ba porte. Soki na pema kana sali peka na ezala mutu moko ta pema na sali peka muninga azate. Pema muta pema na sali peka muninga azala te. Sanyo nga na yaka koliela ngo pana tobola ngo oui. Lelo ozana posa nete. Mais 10 ans plus tard ozana posa na ye. Ata yote bano ozo bota bozana besoin na ye. Parce que peut-être ezo senga likambu moko o mwa na okuta nango. Il faut mutuana o lobaka tobola sanyo nga na yako liara pa na bango. Ye mutu osani ozala porte pona likambo mwa na ozala ngo bosenga wana. Eba ndeko nanga ozana besoin nango. Soki mbeto na yaka kolala pa na ye atumba yango oui. Lelo ozana posa nete. Mais lobi ozana besoin na ye. Na ningisi mai makasi. Maya kiti na ye. Maya kiti na ye. C'est-à-dire, kando zuwana kita malembe. Gardez silence, la Bible nous dit. L'Éternel combattra pour vous. Yaya. On donne ce qu'on a. Ngamba loloni na zaboy. Oko finganga na internet. Ata bu kolomo côté. Non, ça il a droit de réponse. Parce que na ato sali ndenge nini na koya kata mkolo moko te koya sa droit de réponse pote na sali droit de réponse après sali ngani ndo finginga est-ce que longolinga ngai to ebaki singa nini o finginga o sepelisi mnoko na yo non tika répondre au te ato créer pesa la ba famille mususu basi as aki emeton mabala ki ete meton babali ye ayebi mutuna makolote mbando créer ba problème yaya malamu babasi basate na famille wana mais soki basi bazali o ba osala yo ba osala ka bango. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Zala mai nazala posa ba fille mai ba bima ba garçon mai
baningisi mais asaflamme te apeli te akiti malembe siko tota la réaction ya koka ya festa nazana nazwi na ngambongo osomba koka mulangi te nasombi festa eza ngo kaka exemple na ngina sala yo nasombi na nga festa oyo tota siko réaction ya koka yo mto réagissa lokwa koka yo mto réagissa lokwa koka parce que na sima na yo ozana ba généraux na sima na yo ozana ba député na sima na yo ozana ba ministre ezala mutu azali kola batu nyonso yaka Jésus Christ de Nazareth ezaka mutu azali kola batu nyonso zaka Yesu Masia babiso na sima to ana batu te na liboso to ana batu te to aka na Jésus Christ alors so muta créer nga likambo o nga na salité ezaka la mutu olobela ngeza Yesu to tasko réaction ya koka ya yeyo ba fi koka a créer likambo pa biki na sima ne ba président bazali a créer likambo pa biki na sima ne ba généraux bazali bomoni réaction nango moni siko réaction ya kokeza ki mulai kokeza ki ya kotonda kokeza ki tellement ya kotonda etondaki donc na se ya kanda tala mutu oyo makambo mutu aperdaka na vie na se ya kanda makambo okoperdre na vie oyo ekozonga esuku eza su réparé te atikali mukie donc nyonso eseni ekei donc na se ya kanda operdre ba relation na se ya kanda okotikala yo moko na vie bibelobi mibale eleki moko babale eleki moko donc batu mibale eza malamu koleka mutu moko na se ya kanda okoperdre batu nyonso entourage na yo otikali ye moko ngana lingana nga kozala na batu te parce que batu ba créer ka problème oui batu ba créer ba problème pourquoi parce que yo lingi vie na yo batu nyonso ba yeba soki mutu yebi vie na ote otika o créer le problème te et ça pe na batu ata yebi vie na ote lukelo makambu yaya tala oyebi soko lobi te mutu akokota na kati na yo aozala te mutu akokota na kati na yo aozala te yo bapire oyo tsa pembe na yo bazala nde bapirate yango toyebisi bato makambu te makambu ne bimaka pourquoi parce qu'on soit tenté ya ko choisir bami la Bible nous dit Yesu alekisaki butu mobimba pour lukaka ba disciple obozana ye après avoir collecté ton butu mobimba yango tomona ki apona ki 12 disciples na 12 wana ka moko ndaki ko trahir ye ka moko ndaki ko trahir ye na moko awanga na ki c'est tout au moins que na 12 atika na 10 ya malamu mais na 10 ya malamu na 11 opa trahira ki ye ayaki ko senga bolimbisi azonga na sama kola Yesu apaka jida akende komi kanga singa parce que mona keloko asali eza irréparable moya ko bongisango e ozala te yo zwaka ta ya kopona baninga na losambo te yango moni ba déception ezolanda yo parce que bato ozala bango yo chrétien mais entourage na yo ba pagano siko yebisanga epesa nini kanda na si akanda o petre makambu nyonso mama oza ndako libala mobali soit mati yo po mati tongo moni mobala mati akiti mobala za likolo yo pe soko yo za likolo réaction de pesaka yango wana donc
Oza mai, oza koka. Parce que tant oza koko sili, wako sani, akoko ya, a soulager yo. Na libala, toi na poste ba fille koka te. Ba femme koka, toi na poste ba on la libala te. Parce qu'on reperdre. On reperdre, nana on réparer o nyoso. O nyoso yo longoli, tala skondo tikali. Et sopani nyoso. Yaya. Po eza kutu malili te. Yango esali bongo. So da ki malili. Non ngoy ba vraie identité na yo. Eza malili te yango to moni réaction esali. So eza malili. Au moins est-ce qu'on réaction ko sala. Oko petre makambo ebele na se akanda. Ya tika kanda. Ata muta fingi yo. So répondre ndeseni. Bravo. Tala mokili to mona. Bango bazawana. Po ba décourager aka batu. Bazawana. Po ba tinda batu kana mabe. Mokili ngonde ezokende. Lobi to yebite. Yo bomara ba relation. Poza na tina ba relation te. Oza na tina batu te. Mukolo oza na tina batu. Eza c'est trop tard. Nazanga na nga batu. Nazanga na nga na mbongo. Ezeloka ba pagano. Oui, mbongo eza très important. Mbongo, il faut za na mbongo. Prévenez lelo. Kombo esu na munoko. Tema to na mbongo te. Muto monoka wana tina te. Même muto banga te. On a finga. C'est servant de Dieu. Mais on finga yo pourquoi? Parce qu'on a le côté. Wana mbongo te, a simba mbongo, yo simba mbongo te, a comme nous manipuler yo, o comme papier pas na ye, o comme chose pas na ye, parce que yo zane le côté. Mais le quoi toi ne le côté lelo, mais le quoi toi na Yesu. Toi na Yesu, lobi na biso, ka bino mo bolo bato kangi nzoto. Toto okele na lelo, batu bazati. Tango pozo se langa na kata bilamba na ilambe toboka na internet, ka nenza ma pesinga famille na poto. On a na famille te. Na pesanga famille na poto. Tant yo zelanga na elamba otoboka. Po yeba ke na souffrir o tika mona ngana elamba otoboka te. Lelo so na stane elamba otoboka lobby. Non ça elamba otoboka te parce que famille on za pesanga ba olinga tenga na leke elamba otoboka. Ezala mutu mususu olinga yo obubuka. Po se komo sonde nini ayeba ko souffrir tango aka boy. Amona rate tout ce ka peka bongo ponza balingi to za ka boy no ya kolela te ma misu sungangai na o souffri même nzambo abenganga olinga ngote olinga ngona ele tawana te ata yo boy mabanga ero sunganga ya to za ba fiko kate likambu na sakanda o simba mutu. Eza trop tard. Yo linga ko libisa ba ninga te. Yaya. Camarade na owana. Ata la salio mabe. Babi limbisa ye. Me ko zonga ki amitié te. Makambu na yo aye ba lisu te. Pour lobi bo bebana te. En tout cas, to s'abonner, to aimer, to partager. Nazana makambo lo ba makas. Même initi nde sala nga défaut. S'abonner, aimer, partager, nzambe nanga on a luka pendant 3 jours on s'en au pambola yo. Bye bye. Bye bye.